Allô, 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 bambote, wuti vraiment epai ya bino Mimi Selunga TV, ndeko na bino ya confiance, ndeko na bino obolingaka mingi, na kombo ya Mimi Selunga TV apesi bino balosako, wana nasengi nzamba lola azala na bino, nde nazokota na bandako na mabota na bino, en tout cas, nasengi vraiment merci, ndenge boyambanga na bandako na bino, nzamba lola tika bino te, nzamba lola kanisela bino, na batango na bino bobebisaka pona kotala Mimi Selunga TV, en tout cas nzamba lola azala na bino, na pesi babone na nga nyonso bambote, bo continue ko s'abonner na canal ya bino ya Mimi Selunga TV, mwana batu ya nzambe kande na esaka bino, donc wana système ya Mimi Selunga TV tango azoloba kombo ya nzambe foi ningisa ye po esalake ba bien makasi, nzamba agu, nzamba abie bandeko nanga, wana bandeko oyo nanu bo s'abonner te, en tout cas kosala erreur wana te ndeko nanga, s'abonner massivement na canal ya ndeko na bino Mimi Selunga TV, mwana batu ya nzambe, en tout cas bo s'abonner vraiment, bo s'abonner, nzamba kopambola bino, nzambe akokanisela bino. Oyo nano s'abona te kaka nde na lobi s'abonner, o pesa s'abona pe commenter, kozangisa ba commentaire te, kozangisa ba like na yo te, oya boy toujours nde na bakeze ya bana nzambe, oya boy eza ya batu na koloba te. Donc yo mwana nzambe ta like na wana ndenge sengeli, commenter makamba kitoko oyo kopesa Mimi Selunga motivation, oyo kosunga Mimi Selunga TV koya na kofinga te, donc commenter vraiment na esprit ya bien. Mimi Selunga za mwana nzambe kanenga lobi soki abeti eloko alobe eloko moko tamse sepelicite okoki ko critiquer na yo, mais non koya na ba critique moko te lokola ya mafinga, oyo ba critique moko lokola ya ko déstabiliser moto eza kitoko te. Bandeko wana vraiment ya bino Mimi Selunga TV a souhaité bino nyonso mokolo kitoko ba oyanga boza wana na yebi ke bozalaka wana toujours pona ko soutenir Mimi Selunga TV, yanga bandeko kati boza wana botalaka nga na baleki nzela pe ka akuta na video na nga tali nzamba lola mona bino, na kobwaka te nano, na kobwaka te sikote boyebi ke mida aza motabatu soki na lobi na wanda kobwaka, en tout cas bokolembanga kane bandeli oyo, yango na lobi faux système ya kobwaka ezala moko kotisi moko sali donc po bato balemba te, po soki mabanga pe leki bato balembaka oyoka moto alekisi video aye pe bandaki abandika kobwaka banini, donc po biloko wana mbilinga ezala te ka ndenge Mimi Selunga TV alobaka, bandeko nanga bokoyoka mabanga na bino. En tout cas wana vraiment nazokende deja kokota na teme na ngai ya lelo, na memeli bino bandeko mikolo yo système kaka, donc naturel, balobi nde naturel nde makambo, bayaka kaka ndenge ozali, eloba ndeko na biso ya na biso chez ya mokondi, donc yaka lolenge ezali YouTube Mimi Selunga TV eza ndako nanga, naza na kobanga moto te, naza na nyongwa moto te, na tie beauté te, parce que beauté po nanga ezaka mikolo nyonso te, na tsaka beauté soki na lingi, soki pe na lingi te, naza na nyongwa moto te. Donc kande na lobi photo laksaka pe moko bandenge tozali pona bandeko na biso kala bamona biso tamso amoni nga na maquillage bo eza ye te, metanga azomona babi eza Mimi Selunga TV, donc ye wana vraiment. En tout cas sans plus tarder bandeko na nga, lelo na memeli bino nini? Lelo na memeli bino thème ya kitoko, thème moko ekoki pe kosunga, eza thème ya bapapa. Lelo na yeli bapapa, na yeli bapapa na biso, bapapa boteni nga regete, bapapa eza kaka kobongisa ndenge tobongisaka, toza bandeko na bino ya basi, toza na biso wana te pona mbilinga, toza na biso wana te pona kopanza, pona kobebisa, pona kosala soki makambo nene, pona kosambwisa pete, mais tozaka toujours
toujours pona kopesa conseil parce que conseil nde yango ezozongisa batu na kibomoto esika mutalingaki abunga nzela esika mbilinga ezalaki moto pe azongi yango bandeko na ngai vraiment lelo na memeli bino sujet moko ya bapapa bofongola maboko bapapa bofongola maboko bapapa bofongola maboko bapapa bofongola maboko la team na bosani bino te bambote bele la team bapapa la team bofongola matoi lelo boyoka oyo ndeko na bino Mimi Selunga TV ayeli bino lelo bapapa bino bongo na bamama bino bongo na bamama papa akomisi mama moyibi na kati ya ndako papa bapapa bofongola maboko bapapa bofongola maboko awa ndeko na bino Mimi Selunga TV lelo aye koteya bapapa bofongola maboko lisolo na biso vraiment eza ndenge nini bandeko lisolo eza boye moninga mama moko abengaki ngai nga natanga bakombo te nalinga otanga pe bamboka penza te nalinga otanga pe bakombo te parce que eza vraiment kitoko te nalinga babiloko wana te sala moko mabe makasi mais soki muta memeli lisolo yo beti na yo kanga meme mutabi beta no kombo na ngaloba meme na mona ngo ka bien te nalinga pena kokotisa pena bakomba batu te eza malamu mingi te parce que eza personnalité ya moto en tout cas bandeko na nga wana ndeko na biso abengi nga lobi mama Mimi meka nano kotelemela likambo meka kolobela likambo oyo bino bato bapesi bino makasi ya kose filme ya kolekisa kamera liboso pe ya kopanza sango ya koloba ya koteya oza na don wana mama Mimi en tout cas na kosepela soki okoteya pe siku to bapesa ngango deja mwa kala dia sujet o mais tellement ba thème ebele lelo na tel na kaye na bino na lobelango vraiment na lobelango oyo ponde kona sa zotungisa me nde nini ozobwakisa temi na nga ozolubango te eza na ndenga mabete mama nazobwakisa temi na yo te eza ndeke makambo ezalaka tellement ebele moko ofandika bomona kutu eloko mobo yo moko oza nango olobeli yango nano te me otalika makambo eleki na mokili bambilinga mbenga nde toujours nalobaka esepelisi te alimbala moko kamati nini olobeli yango ezosalaka batemi misusu eleka na kowumela vraiment batemi mosusu eleka na kowumela me toza wana toza etake nzambe azopesa biso vie etake nzambe azopesa biso makasi na nzoto pema na bomoi sante kolongono nzoto makasi donc toza wana toyebi ke lobi ezaka ya biso te me nzambe aza wana na contrôle tokobeta kaka bamasolo meme ewumeli ekobetama kaka ndeti lelo vraiment ezobetama en tout cas bamama bapapa oyo bokolanda ngai bagene bokoseka na lisolo oyo ekopesa pe mawa ekosekisa biso pe mama abengi nga alobi ndeko na nga beta nano lisolo oyo ndeko beta lisolo bapapa nano batikaki motema mabe bapapa batikaki motema mabe en tout cas nga nazalaka contre moto te soki nde likambo ezali nyonso ezali likambo eza soki mwana moke asali mabe na koteya mwana moke papa asali mabe na koteya papa mama asali mabe na koteya mama leki asali mabe na koteya leki koko asali mabe to koteya bakoko bokilo semeki bapaster obena donc ici biso awa na Mimi Selunga TV rien que la vérité ekopase te tolobaka kaka vérité pona bato tozonga vraiment na makolo na nzambe tozala bien mama abetelinga lisolo alobi papa maboko makasi abiba papa maboko makasi wana ndeko na biso aza nekuto na poto te aza penza na bamboka na biso ya Afrique alobi papa maboko makasi papa yo bongo na mama bino bongo na bamama maboko makasi ya nini papa olukaki obala oluki yo moko bala papa na ngai sikoyo bali mwasi olingi kofongola maboko te okanga kaka libenda moto papa yo bongo na bamama fongola maboko papa eza malamu te
papa bofongola maboko. En tout cas ti nazobeta sete na komba papa vraiment ezosunga te, ezosala tokos te papa bofongola mitema, bofongola basi na bino maboko. Mwasi aza mwasi na yo, soki okangeli ye maboko, mwasi akolia wapi, mwasi akolata wapi, mwasi akozala kitoko ndenge nini. Ndeko mwasi alobi papa na ye na kati ya ndako asalaka esika kitoko. Papa na ye na kati ya ndako asalaka esika ya malamu, esika vraiment ya bien makasi. Me papa na kati ya ndako akabaka te, oyo balobi penza na kikongo papa kakayako. Donc papa kakayako, papa za maboko esimba flambo ndenge bandeko baniso alobaka. Papa za maboko makasi, papa kakayako. Papa yo bongo na mama alobi mobali nanga salaka esika malamu, aganyaka bambongo abe mama me eza pasi pe mawa. Papa maboko makasi na ndako pomona mbongo ya papa, pomona mbongo ya papa. Donc fo okosela ata maladi wana omoni ke mbongo ebimi. Fo kosela ta bana bazobela, okose eloko moko na klase ya bana, wana bana wana papa abimisi mbongo. Abi mama meme bino na bapoto kuna bosalaka. Toyokaka mwasi mobali na tongo akekayu bakutani na pokwa. Me biso awa na bafriki vraiment eza mwa moke pasi. Misala eza pasi. Eza nango na bato basalaka, meza pe na bato tosalaka te. En plus papa alingi pete na teka. Likambo elekelaka nga yango oyo. Papa lingaka te na teka. Na baluka boy papa zuwa ya makasi. Alingi te na teka, alingi te na kende koluka. Oh nalingi te yo zawana po bokola bana. Me nga na zawana na fanda pe na comprena se to fandela makambo na ba famille. Ba famille fandela makambo pona ngai na luka kaka moyen ya ko vivre pe malamu. Nga pe nazana libota, nazana bandeko, nyonso kosenga ekoma ba problème. Yanga moko kutu na kati ya ndako eluka ka ba problème. Bongo soki na sengi ke mama na nga boy, ndeko na nga boy ekoluka kaka mindondo parce que to wuti déjà na mindondo. Donc na koma ko éviter. Mais oyo ya passe ezake papa même mindondo wana papa en tout cas ayoka kaka te. Bandeko soki bafandi l'église se bafandi sa biso ba pasteur, mais papa alingi koyoka te. Papa alingi koyoka te. Omona tamo kwa fandi ezongi mwa muke malamu ameki kofongola mwa muke maboko esika koya akangi lisusu. Ezo salanga pasi. Sikoyo mama mimi eloko vraiment na bengeli yo. Ba mama en tout cas eza pasi ba papa na biso to bozo mema ba mama wapi bozo ndekwa mwasi aleli abi mama mimi oyebi to banda bido toza mekie to koli toza bato losambo toza bato kosambela to pasa na ba wapi toza bato kosambela to yebi kosala mabe te me na komi lelo kosala mabe na ndako na ngai ya libala pona papa comportement ya papa eza kitoko te, ezo sunga ngai te, na sali penza lisumu. Donc naza awa naza na mai na kingo, naza na mai na mongongo vraiment. Donc nazo yeba te na sala ndenge nini. Abeti lisolo boy alobi papa lokola salaka na esika malamu, bazaka na mwana na banga mosala. Mama moko pesi akola deja, azwa deja mama ya mwana musala. Bana na bango kutu alobi mwana kaya musala te, bana misala lekaka. Oya za ya liboso te. Ba jeune fille balekaka wana. Siko ba jeune fille se leka alobi ekoma ki na point mo lokola toza na koma pena kosala ngodo ke koma deja lokola habitude. Batu ba petre ba misala pa na biso pona cause na ngai. Pona cause na nga abi na koma voir même koyiba mobali na nga mbongo abi mbala msu na fandaki na ye kotala nga bimena osala nini mobali ali ko kabela nga te
abi compte bancaire na ye do na yebaka kutu te numéro ya compte. Makambo nyonso ye moko akopesa nga mbongo na calcul kolia na biso soki se tosombaki biloko ye moko lokola memaka voiture toke tosombi na bawenza minene totie biloko na ndako. Donc oyo ekotikala wana ya mwa mobimba eza lokola calculé. Donc ngai kutu kolata ya pasi me mobali nanga asalaka esika ya kitoko, asalaka esika penza ya malamu. Abi mama mimi nakomaka na suka mbala muso na fandi kabwe na abi na kosala ndenge nini nakomi kofuye babiloko ya papa na ye kokuta esika papa tiaka bambongo. Tango na ye kokuta esika papa tiaka bambongo mama antuka nakomaki koyiba. Nakomaki koyiba mobali nanga ti lelo nayibaka. Abi nakomaki te me nakoma nde koyiba papa mbongo. En tout cas tango ayebisi nga bongo bandeko bolimbisa esekisaki nga mwa ndako abi ndeko olobi nini okoma koyiba? Abi oui nakoma koyiba mama mimi, nakoma koyiba ndeko nanga na kokosa yo te, nakoma koyiba papa bambongo. Abi babimisi abise tobengani bana misala mibale pona makambo kaka ya koyiba papa bambongo. Bambongo ekomaki kolimwa na ndako, papa koma ekoloba na ndako nazolimwisa bambongo, nazobungisa bambongo, nani azoyibanga bambongo boye na boye. Nga soki naoki bongo na melami nayebi nanga pesi kataka te nga bi chéri nayebi nanga te ozaka na mbongo na ndako nga nayebi te. Yo moko yebi, yo moko tokenda tosali shana biso opesi nga mbongo ya mwa bongo nga nayebi esika yo tsaka mbongo. Tala nano ta musu yo moko esika tsaka ngobe okontaka no malamu te. Non bazoyibanga mbongo. Abi nayebi te papa soka lobika bongo tosisi ta na okende na fandi siko ye moka ko mobenda babula biseke ezaka mwana musala, seke eza mwana musala nde mutazoyiba mbongo. Na ye ko arrêter na fandi mwa muke abi na ye ko arrêter mwa muke mikwana na komi kotika ke liso mwa mikona komi liso koyiba bi parce nga moko naza nesika kosimbela te. Famille nanga pe bayebi ke mobali asalaka, famille bayebi ke mobali nanga asalaka esika bien. Mama maladi, bandeko maladi, mena sala pe ndenge nini nga mwana mutu nasala nini? Bon abala ngai apesa nga mbongo te, na moni ke nga pe fona ndaka kosala bongo. Abi mona seri mususu na continue koyiba bwena abi eye kosala ka benga na mwana musala nga kutu nazala te. Na kendaka nde tokenda bawenze na yebo ekande sali atali mbongo ezata benga na mwana musala bima kende oza muyibi yozo yibanga ba mwa msabi papa nga na yiba kata bima kende na yebo na ekokuta bongo entele azalaki azosala su akiwa pi nano ekokita kenda kona bengani ye na obengani ye pona ni azoyoka te nga na koma kobungisa bambongo nazoloba na tout le temps nazobungisa bambongo mikwana pemisaki mais mikolo vraiment namoni mati lisusu akomi koyiba nga susu bambongo. Mama lobi obengani abi wina adisiko ngai misala ndako na okokatenga moko kotika bana na ba classe kozwa kosala bwe kolamba ye mtasunga nga ndako peza munene abi na bengani etokoza mususu. Abi mama mimi sika nazalaki na fandi molimo na nzambe komolo bana ngai tala babengani moninga na musala, babengani mwana bato na musala o azaki ayebi na ye eloko te ayibaka te me yo moto ozosala eloko wana. Abi mama mimi na niaka na bia italinga te akende kanga pe na korevise te eleki lokola mundako eza monene. Donc nazaka na posa ya aide, nazaka toujours na posa aide. Mama asengaki susu bazwa mwana musala bite toko kasi to luka ya malamu tokomtomeka kozwa lisusu mwana musala mususu baye kozwa mwana musala. Abitanga zwi mwana musala bafandi na bango bafanda ka pe bien 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois eleki mois fi 5 mois abina koma kisuko yiba mbongo. En tout cas bandeko eza pasi mabala tokokota mabala ya makambu, mabala ya ba problème, mabala mususu komema bato na lifelo. Mibali mingi bakomema basi na nzela lifelo même ozalaki na posa kosala mabe te okosala mabe po mobali nde azotinda yo kosala mabe. Bandeko eza pasi
tozo kende wapi eza pasi pe mawa. En tout cas eza eloko moko esekisaki nga mokola betelaki nga lisolo nga mo lokwa na lela koseka na sekaki me esika na yaki epesaki nga vraiment mawa. Ya solo bandeko epesa nga mawa, epesaki mawa po ntango makanisi eyaka oraisonne na baki na mokwa liboso na koteya ye te po esekisaki nga bino nga nayebi loboye te okomi mosika ndeko alobi mama meme tika koseka ndeko na ngai yabenga nga tumimishi abimishi tika koseka makambo eza na mokilo na kanaka kosala bamabe te me libala ekomosalisa nga mabe. Bandeko bolanda lisolo baye koza mwana ya mibale ya mosala jeune fille pe kaka mama pe après 5 mois komi koyibaka lisusu koyibaka papa lobi non mwasi nanga e continue lisusu makambo to uti ko bengana deja moko mususu papa alobi donc ebande pe kosalaka esika a changeaki mbongo ngai pe soki na fuye kapo ayebi ne pe kobomba mbongo malamu te abi akabaka te me ayebi pe kobomba pe mbongo malamu te. Donc ngai pe na esika nga pe so na moni kuna changer lokola na tikala na ndako mingi asalaka tongo ti pokwa nga pe kofuye kaka kofuye na ye kokuta lisusu esika mosusu ataka mbongo na bandi kobenda ba pièce nabendaka ba pièce abi mama mbongo. Imagine o eza na ndako ezaka mbongo bongo o eza na banki nayebi te soki eza mbongo akisi soki eza mbongo akindoki nazoyeba te paske mobali nanga aza na mbongo yaya me alingi kokabela nga te alingi kokabela bandeko na nga te alingi kofongola maboko te nga pe namonaki option mosusu te nakoma vraiment koyiba ye mbongo. Alobi aye kobengana liso mwana mosala wana nga moko te napuyaki pe nanga bite trop c'est trop tozaki dia na mwana mosala liboso tobengana kieka pona makambo oyo ya oyo lisusu yo ye okomi suka kosa mwana mosala lebi mama nga nayibaka te nayebiki moyibi te mama nayebiki moyibi te na ye pona luka musala bana nanga na lesa bana nanga musala odia na ja 5 mois awa ezosunga ngai soki na bimi mama pesinga mwa loso mwa tomati mwa eloko na lia na ke kolesa bana na yiba lisusu pona nini abi nga pe nakangaka motema na bite papa lobi ozoyiba donc biso tolinga miyibi te mama tika musala mama atika musala akenda jeune fille akenda tango jeune fille akei mama natikali pasi na motema pasi nga binzamba lola bato batu tozozwa bazosepela nanga nazaka pe mama malamu gentil na kabaka na salaka nyonso batu tozomesana me nga moko nazosala mabe me nako abe bon na meli pe kaka toye tofandi aye mobali kota siliki nakozwa so mwana musala te bana misala na yo bazoyiba nga bambongo buyozo lobeloko te abime papa nga pe nazoloba omoni te ke ngai pe nazoloba ke papa bana misala bazana kimoyibi tozoko bomba bima kaka babima touti dia ko bimisa mibale me nga pe misala ndako toujours nakokoka kaka te yokelanga mawa nakokoka na ngai te misala ndako ezebele nasala kanga moko nakokoka te foka tozwa me tu na kozwa mama mukolo fona luka mama mukolo abanga kanzambe abinga moko foma na komi koisa papa na koboza mama mukolo oya banga kanzambe mama wana fazala mukona mona ka mama moko na église aza mama mukolo na kosola na ye nano nde na mona ka vi na ye pe kaka ezobwate bana pe pasi tamu za kondima na ye mama wana za église na kosola na ye papa lobi solola na mama mukolo parce que ba jeune fille ona moni maboko na bango eza milai tellement baza batako ya bilinga linga balingi kosomba somba seke bango bazwa koyiba bambongo vraiment na lembi donc toza mama mukolo abi bazwa asola na mama moka mona na église na bango mama ngo azakanika bakesokola ka babilamba na bandako batu aya contacter ayebisi ye ndeko mama naza na musala na ndako na ngai soko lingi okoma kosala pa na ngai meza musala kolala te obanda koya ozozonga abi oui mama na sepeli kutu
mama na sepeli vraiment na sepeli ndenge ozwi ngai mama souffrance bana pasi kolia ya pasi ndenge oza ndeko nanga toumela déjà en tout cas na sepeli nzambe alola pambola yo na koya na kosala bayokani pe na ndeko mama bayokani na ndeko mama komi pe koya a présenter pe papa pa ye komona ke ndeko mama aza mokolo abike non na sepeli na yo mais éducation ezala éduquer awanga na linga bambilinga te surtout ki moyibi papa telemeli mama bata mokolo abi surtout ki moyibi na lingi ki moyibi te na ndako nanga nazalaki na bato mibale awa ya liboso na bengalaki po na moyibi ya mibale na bengalaki po na moyibi yo pe mama na yebi ke nazo respecter yo etake mama mokolo zala mama pesa exemple na yo pasi esaliso makambo mabe te tozwi yo po na yo sunga biso pe tosunga yo me na lingi ki moyibi te mama lobi papa nayibaka te papa pasi onga naza nango nakende koyiba lisusu abi mama zoloba penza koyiba te ayibaka te nga pe nazotala ka mama bandi première semaine bien deuxième semaine 1 mois bien 2 mois bien 3 mois bien abi nga pe donc soki komi ka kotaba 5 mois 6 mois hey pasi mama belaka fona sombela mama bakisi bandeko na ngai bazaka donc nga moko moko ka mwa mike kaka ya kimayela mwasi nga moto na songa libota me mobali alingi ko comprendre te se tofandela makambo na famille na toloba toswana bapaster bafandisa soka bina ko changer mikole koya azongeli soka bina ko changer mikole koya azongeli ba comportement en tout cas ngape nazongela ki lisusu ka ba piesi kaka ndenga koyiba nazongela ki koyiba po choix ezate ngabi mibali lokola balinga bato bamonisa bango pasi ngape bon nakomonisa pasi nga na lambelaka ye nasalaka nyonso pona ye me ye alingi kosunga ngai te ngape choix ezate en tout cas choix ezate ngai pe fona banda kaka kosala makambo na salaka mama komi koyiba ba piesi papa petango eko découvrir lisusu mbongo na ye komi kokita ayaki mababi non nga na moni komi kindoki na moni penza omoni na ndako tokozwa lisusu mwana musala te po mama oyo bazosala neka les mêmes choses na ba misusu bakendaki yo mama mokolo biso tokanisi kutu yo ndo ko changer yo za mama mokolo po ani bobanga babiloka batute ozo yibanga bambongo oyebe saleli nanga tamsu na zana nganga tamsu mbongo nanga eza ya kisi yo zo yibanga mama lobi papa ngai nayiba na nga nayibanga nanga mbongo te na yebi pesika mbongo na bino ezata bi mama omoni na lokuta na yo na lingai na limbisa yo nazo kelo mawa po na vie na yo me na yebisi yo vraiment ozoke nango mabe fale kutu ofanda ka kimi ozoloba suke yo yibaka te obangaka nzambe siko nani azoyiba mbale abengi mwasi yaka na nwawa omoni mama no kende koza église na bino batabe église yango nga na sambelaka nanga te po na bino batabe église boza batalokuta oke koza mama wana so adiza sambelaka aza motapasi seke yango pasi pe na ndako na ezo continue yango bana ne pe baza bien te po ye mama mokolo boye moyibi to bengani deja bato mibale na ndako awa yo moko moni mais sikoyo toke koza mama mokolo ye pe kaka su bongo ye pe kaka lisusu bongo alobi mama mimi esika na fandaki na ya mama oyo vraiment na kokaki te ngabi te papa okoyi kobenga na mama batu te mama asali eloko te mama yibaka te abisiko mama yibaka te mbongo ekendaka wapi mibali wana tobenganaki bazali ba jeune fille na mona ke eza pasi siko ye mama mokolo oyo non nabi te papa kosala boye te tolimbisa ye kaka mama yo pe lisusu soki yo mto yibaki abi siko yo zoba soki yo mto yibaki na ndako tozaka biso na bana na biso bana bazana mike siko toloba ni eza bana obe naloba keza yo abi mobali aye ko flécher pana abi naloba keza yo ngabi chérie makamni yo koloba kizanga ngana ke koyiba abi na sali kutu bakandanga bi oloba makamba boye kozoba babiloko boye ngana bando lelo to bandi lelo pongana anda koyiba yo na to bandi lelo vraiment ko oloba ke ngana ko seke ngai mais naza désolé abi na tela mobali nanga monoko
talaka moyibi monoko makasi na tiela mobali monoko nalobaki eza ngai te nasepeli te patati patata mobali abi nayebisi yo mama omoni nde oza na dans 2 jours mbongo nyonso oyibaka zongiselanga mbongo mpo ya tour oyo nakotika te ya tour oyo nakotika te zongisa mbongo nanga zongisa mbongo nanga mpo oyo okomona mama bato asembi moto abitata nzambe nga nayibaka te nayebi na abi papa soki bobotika nga nakende na nga na kimia mpo nayaki na ndako na bino ekomi lokola komekama nga nayibaka te bolingi kaka na ndima ya soloke nga nayibaka te nayebiki moyibi te papa palobi na apesi yo 2 jours kende kozwa mbongo pa bandeko na yo pesaka soko opesaka pa bana no soki bandeko na yo nazomona po ozo changer pete bana no bazalaka ndenge ka bazalaka nazomona ozo changer te kende kozwa mbongo nango ozongisa mbongo nanga wana te nga nakomema na polisi parce que yo penza namoni mage nakangi yo te ba wana pe nakanga bango te mais ezalaki bango yo alobi papa siliki asiliki koleka pena ndenge mama na biso asilika kaka eleka na ba internet mama siliki ya turo nde papa siliki abi mama na sili mai na makila na fandi na komi ko raisonner muteme komi sko kobunda na loba vérité ou na loba vérité te abi muteme komi kobunda na ngai mama yango na ekosenga conseil epai na yo mama Mimi na sala ndenge nini na loba vérité nga mtu na yibaka mbongo wana nyonso comme ça mama bato a continuer musala po en tout cas ya mama o balobi o pe balobaka olie eza na bato musuba kokangama yo na mongongo oliaka na yo lia koyibaka meza na mutu musa kokangama na yo awa abi mama oyo akangaminga innocence ya mama oyo mama nazokoka te ezosalanga pasi tobenga na mama wana o nga moko nazwaki abi nakomi komimona lokola ndoki nakomi komimona lokola naza ndoki eloko nazosala mama bato ezalaka te abi nakomi do Saint Esprit ekomi kozongelanga abi naza mutu nasambelaka yo ebinga me nakomaki nanga vraiment kobeta makambo osambela kara po nazomona makambo nazosala na kosambela ezopesa te nde biso na doche la babaka ezopasa te abido na kome komona makambo nazosala ya kimoyibi pa mobile na ngai magaza mobile na ngai me na makambo nazosala ezosimba ta bi mama nasambela na nga suti nakenda ka église poka nakende nanga me kosambela pena nde na nde kosambela nzamba yo kamawa nakoka sute parce que nakoma komona charge na mutu nanga eloko nazosala eza malamu tabi mama Mimi yango na ye kosenga conseil pa na yo na ye kosenga conseil bandeko pe ba conseiller nga ata na kokoma ata na koloba baloba nanu nasala ndenge ni na revese kaka ke ezali nga mutu na yibaka ou ezali nakangamaka na mama wana apetre musala abi nazokoka te naza na posa conseil mama Mimi naza na posa conseil bon nga bindeko nanga nayoki yo ndeko nayoki yo nzamba pambola yo ndenge oyaki vraiment pa nanga oza donc ki camarade na biso banda bomona mage ba distance mais oza kaka ozo compter le quoi potala canal nanga osepela kobike nzamba sala na mutu oyo ya lingi grâce à nzambe eza na mutu ya lingi même tokola toza ba camarade tokola eska moko me mutu na mutaza na grâce na ye nga naza mama Mimi te mama Mimi azanga te o mama Mimi azosala nga na okoka na ngango te yango na ekosenga conseil na ebiki opo conseil akamalamu conseil nga nini en tout cas bandeko bokolanda video na conseil aki ndeko na ngai na conseil aki oyo ozosala eza malamu te eza kitoko te take bana na nzambe eza malamu te bisengo mokili ekoleka kasi lelo bana nzambe ekoleka soki mokete ndeko fandisa papa na ndenge ya kimia tangu bana balalaka bofandi kimia mokili fandi kimia meme alalaki lamusa ye lokola salaka te ba samedi lamusa papa yebisa papa limbisanga nanu ya liboso avana banda koloba naza na posa to solola soki papa
na kimia yo moko oyebi po toyeba ba température ya bapapa na bandako. Mwasi moko na moko ayebi mobali na ye lolenge azali. Moko te akoki koloba ke nga na yeba soki ozoyeba mobali na yo te, comportement mobali na yo te, mama luka osala effort o comprendre mobali na yo ntango amontaka, ntango akitaka, na ntango nini yo okoki kolobela ye likambo, na ntango nini okoki kopesa ye sango po ezala shoki makasi ti. Soki oyebi mobali na yo okoyeba ndenge akomemela ye. Nga na yebisaki ye mpo na ngai luka ntan moko lokola po lobi azalaka moto bakanda, luka ntan moko oyo ezake ozaka mwasi adominaka kaka, mwasi azaka Eve. Nde toujours nalobaka mama Eve atikela biso deja mama na domination, mama Eve atikela biso ki bokonzi. Ndeka mama Eve akosaki papa da balia mbuma, baliaki mbuma, donc biso pe toza na capacité wana olesa papa ba mbuma modele yo lingi lesa ye kombe, donc mbuma liboso ya mibale ya misato. Soki yo moko oza pena mama moko ebi ndenge nini ozwaka mobali na yo okolese bambuma ebele oyo lingi. Donc izwa papa na batan ya bien, zala nano ndenge ka mwasi azalaka boyebi yango ka makambo ndenge lekaka nango entre mwasi na mobali. Zwa ye kitoko, zwa papa kitoko, kitisa ye température, sala papa eloko papa lingaka. Zwa papa vraiment na ndenge be toza mikolo tozo comprendre. Allez, solo la ce qu'on a papa. Solo la na papa, banda na ba pardon papa, wana so lembisi enzoto buki déjà ba mapeko lembisi papa, oyebi katan papa lembaka na ye, donc papa lembi, oyebi ndenge nini kako zwila kai parce que yoza Eve ya za Adam. Oyebi ndenge Eve bukaka papa Adam mapeka, yo pe buka papa mapeka. Tant papa pena komi lokola nani ngando soki nguma ameli muta okoka soko ningana te yango tango yo okozwa papa. Nga na ebisaki na pesa ndeko mwasi stratégie wana. Oyebi moko na moko oyebi mobali na ye esika nini ndenge nini okozila papa po okitisa papa. Na ebisaki ye bongo soko sali bongo yebisa ye papa naza na posa to solola. Talaka température na ye soko to bandi kosola okoti pena na lisolo, okoti na lisolo kota na mawa loba papa yo ndo balangai. Na yebi ke makambo se ba fandeli bato ndenge na ndenge ba conseiller balobi olingi koyoka te, olingi koyoka te papa. Nga naza mwasi na yo, soki okabelinga te okokabela nani? Soki lelo nakomi kotelengana na libanda bato babanda koseka nga po naza mwasi na bomba kapasi, bato babanda koseka nga nakoma kosenga senga bato. Yo valeur na yo eza wapi? Valeur na yo eza wapi? Nabi yebisa papa makambo après okoti penza ke en tout cas papa lelo nazo confesser mabe nyonso na sala, makambo nyonso na sala yo ndenge bambongo ebungaka na ndako ezalaka bana misala te. Ngabi linga ozaloka okangolama malamu asilika soka kobimisa makambo libanda, soka koloba pa ba famille so ndene problème ezate me yo kangolama luka justice na nzambe loba vérité ke yo mutu oyibaka bambongo po lisuma wana elata yo te, mabe wana elanda yo te, eza malamu te ndeko, eza kitoko te, eza erreur esalami parce que oza moto. Même ngape mimi selunga TV na oloba soki pe makamba bongo moteme sukaka peut-être ngape na koyi kosala ngo naza nzambe te, eza berere sala makame fandi sa papa ndima ke yo muto sala ke lokwa bongo ndima vraiment. Soka koloba pe ke aboya yo pe komi ki moyibi ye kaka me yo loba kaka solo parce que solo nde tinga na kangamaka vérité tokoki kosambela ndenge nyonso, tokoki kolia bakomi no ndenge nyonso, tokoki koloba balangi soko za na bosolo te okoselaka baninga makambo eza bénédiction te, eza malamu te bandeko, eza malamu te. Ndeko yo fandi ozoyoka nga kokosela moto likambo asali te eza kitoko te, eza malamu te, ebendaka ba malédiction, ebendaka ba masumu, ebendaka kufa, eza malamu te. Nzamba sepelaka nango te, yango nzamba lobi aza solo bomoi, aza nzela, aza vérité.
moto akolanda ye fo akangama na verité yango nga na tutaka ntango nyonso se te nabetaka se te verité kotambola na kokosa te nayebi ndeko mama alobi mama mimi kozala pasi nazomona mpe motema ezobunda na fo nasala yango kaka me nayebi te soki ekozala nga ndenge nini nazobanga libala ekokufa azaka moto makambo makasi ngabi nzambe kaka avant yosala yango bondela nde nzambe totiaka nzambe liboso ya baproblème meme kutu okomema ye obuki papa mapeka etake mwasi me liboso avokende bondela na teyaki ye nano liboso bondela nzambe kota mabondeli sambela nzambe bondela nzambe tika nyonso na maboko ya nzambe tika nyonso na maboko ya nzambe loba nzambe mpo na yo na koloba verité mpo na yo na kobimisa nyonso tana maboko ya nzambe bondela nzambe kota mabondeli ntango kobima zwa papa loba na ye babiloko wana conseil nga ndeko na bino Mimi Selunga TV napesaki moninga ndeko ezalaki wana nayebi te soki eza na bato bakocontradire conseil na nga napesaki ye soki na conseillaki ye mabe soki ifale abomba obe ifale asala akende pa baparent nayebi te me nga nayebisaki ye kota mabondeli lelela nzambe après zwa mobali na yo na bestratégie ya kibomwasi après buka ye mapeka loba na ye vérité otala sikoyo soki aza mobali malamu akolimbisa yo me soki aza ne mobali mabe bon toyebi te mokano ya nzambe wana ekoma kaka sikoyo kitolobake mokano ya nzambe esalema kaka na point wana soki mabe eye moto alobi vérité après bambilinga mbilinge ye ekoma kaka koloba ke mokano na nzambe ekokisama mpo ngai nazaka soki na bundi nasali boye nazongisi boye eloko wana ezopesa te nakoma koyebisa kaka nzambe volonté na yo esalema volonté ya nzambe esalama donc ndeko mwasi mpe nayebisaki ye yebisa nzambe soki papa akomplike yo yebisaka ekokoma kaka na point oloba volonté ya nzambe nde esalema ndeko mwasi ayokaki conseil nanga abi mama Mimi merci beaucoup na kosala ngo mais mikolo oyo mpe nazomona na ngai pete na ba réseaux sociaux tozosola te nayebi te soki elekaki vraiment ndenge nini nayebi nano te mais nayebi ke tokosolola kaka na ye na kotuna ye suite fin soki asalaki yango sai nano asali yango te mikolo tozosola te nayebi te azokota te mpo na nini donc yango wana eloko namemelaki bandeko toteya bapapa botika kosala biso mabe toza bandeko na bino toza bandeko na bino baleki na bino mwasi aza ndeko no mwasi aza ennemi na yo te conseil mpona bapapa conseil gratuit mwasi aza ennemi na yo te mwasi aza ndeko na yo mwasi aza leki na yo mwasi aza kamaradi mwasi aza nyonso mpona yo yo moko ofandaki olobi okebebisa bambongo obina bala mwasi na nga nalingi mwasi na nga nabala ye na pasi na bisengo togangaka mpona tokotisa lopete oyo tolobaka vraiment maloba mokili yoka me ntango ekomaka na ndako tokoma kosala makambo mosusu yo lobaki yango osiniaki ke na pasi na bisengo kaka yo ke na kosunga yo na kosalisa yo na koshérir yo na kosala ozala mwasi malamu na kosala ozala mwasi soka ndenge nisiko papa na kati ya ndako ozoyokisa kaka mama pasi mbongo na yo eza mbongo ya mwasi na yo mbongo na yo eza mbongo ya mwasi na yo tala esiko memi mama tala esiko memi mama koma moyibi oyo nano ayiba te alobi akoli na ndako ya papa na mama jamais ayiba jamais atakuti mbongo ya papa likolo bayiba te balakisa bango ke moyibi te me aye koyiba après bambula bafandi na papa amoni ke banko eleki diable ndenge akotela kaka bato akoteli abi yo mpe banda koyiba mama ayibi eza malamu te bapapa bokomema biso na lifelo pamba bokomema basi ebele na lifelo mabala ekomema basi na lifelo mabala mosusu ekomema basi na lifelo mabala mosusu ekolongola basi na présence ya nzambe fale oyo edifie moninga yo odétruire moninga oyo eza papa nde moto odétruire moninga nga na kopesa mama foti mingi te na kopesa mama wana foti mingi te paske ayiba na libanda mbongo eza ya bino mbongo eza ya yo na mwasi na yo na bana na bino tosalaka mbongo mpona bana mpona fami na biso tosalaka bambongo mpona bafami na biso ndeko papa
Au moins te kosungi mama te, osungi mama ta moke te ndeko papa. To bongama, to bongisa mitema papa. Fongola motema papa nyoso oyo kolanda video oyo. Soko sala kama kambo epa ya mama papa na sengi yo pardon. Bo fongola maboko. Pasteur moko na Facebook ya te yaki alobi soki mobali nano bongami te kobala te soko yebi ke okabaka na yo te kobala mwasi ya batu te mobali ya maboko makasi soko yebi ke okabaka na yo te kobala na yo te kobala te parce que mwasi aza dépense euti koleka yango peseli kenga bi na yoka pe na babetelanga pe lisola bo etika na nosusu na betango soko yebi okabaka na yo te papa kobala kowela kobala te parce que mwasi aza dépense mwasi akolinga kabelu babiso bamiselunga misusu kutu donc kabelu vraiment ka penza ya ezalaka nango mais donc nga alinga mingi moko tu mwa naturel esanga be poka basuki yango nzamba pesa biso donc moko mbilinga mais na sepelaka na naturel nanga esala kitoko makasi moko tie kabelu moko peme eza na basi mususu le 1er ti le 31 kabelu na janvier ti décembre kabelu ya cher pe oyo pene beti ba awa ya ba 600 ba 700 papa oboya mwasi no pona asenga kambonga kabelu oboya mwasi no po alingi bakabelu non yango wana siko papa fongola maboko ba papa botika milimo akinzinzi nzinzi o papa emene ayembela ba papa nzinzi ba papa nzinzi ozo bebisa mwasi no na ndaku po kende kolinga mwasi musu na libanda o eza maele mabe po tango yozo kabela mwasi no te na kati ya ndako se kozana ba makango ke kabela ka libanda ozo mona siko kuna de osali ba dépense ale mwasi lisusu ayaka lisusu opesaka yeso na kati ya ndako komo mona siko ya kati ya ndako lokola ozosala dépense koleka fois 2 po ya libanda deja osombaka bamasanga bakabelu banini yango na kati ya ndako olingi kofongola maboko te mpo na mama ponga na ndimi teke papa bongo na ndako na libanda zangi na ndimi teke na libanda papa bongo zangi mwa copine moko na ndimi te po soki papa zokabela mama na ndako te seke misusu obe eza mabonga kisi obe kindoki obe motema mabe me mingi ezaka soki papa komokanga mbongo na ndako komokangela mama kuna na libanda bazolia siko papa toyeba kosungana sunga mama ba papa bwepe bozalaka zuwa ba papa bakabaka te bazalaka zuwa amona mwasi alati bozile loko wapi me apesaka te eza malamu te ba papa soki eza te me soki ezali fongolela mama maboko aza mwasi na yo botika kinzinzi ozobebisa ya yo ozokende koluba papa mingi baza comme ça omona na ndako azobebisa ya ye mwasi alingi kobongisa ye te nzinzi papa nzinzi bongisa mwasi na yo nzinzi ye ebele ya mbongo oyo kozwaka papa kaka eza mabe papa emene asa yembelaka bapapa bongisa mwasi na yo papa nzinzi ozozwa mbongo ebele ozokende kopesa bamakangu basi ya baninga ose babongisa bango basala bango moninga asali mwasi na ye yo ozokende kuna po yokende kobebisa kaka foyer ya baninga me yo moko na ndako no nzinzi maboko esimba flambo ba papa eza mabe bofongola maboko basi baza bandeko na bino basi tozalaka bandeko na bino tozaka badiversaire na bino te koyokisa mwasi no pasi te koyokisa mwasi no mabe te okomi koyibisisa na mama na ndako eloko mama sala te banda bomwana mama yiba te na ndako ya papa moni mbongo eloko pamba bayibaka te papa tala mbongo kaka na ndako ya libala papa mama komi koyiba bofandaki pe ne bandeli pe tayibaki yo pe te me aye komona ke trop c'est trop atsombaka belu te bato bakomi koseka ye mobali aza na mbongo me mwasi alataka kitoko te mwasi alataka mabe mwasi aza malamu te mwasi na donc kitoko kaka te
papa pona nini maboko makasi na yo ozokende kobongisa oyo se babongisa bango ozokende kolula ba oyo deja moninga mobali abongisi ye wana yo ozokende kolula ndeti nga boye mama Mimi Selunga TV lelo na bino kaka ya natua naturel nde makambo balobi tolakisa botaki bomwana tolakisa nano mwafi bote complexité tolakisa mwafi bote lelo na ye boye meme na tie eloko te bomona kake mama Mimi makila na nzambe eza wana pe papa Sami Selunga mwana bundes ya tongo donc ezolakisa kake non papa Sami asimbaka mama Mimi Selunga tokos mage bote te eloko te po mutu oyo ezaki baosimba bien te ekolakisaka deja à travers ya pena mawatro awe eloko te me na ndenga avantage te na esprit ya bien mokili nde balingi bato baloba te soko olobi kake naza boye elobi oyo vantage oko non eza vantage te babilo mosusu tolobaka ndenge eza oyo eza te tokoloba te oyo mpe ezali fo toloba sita nzambe aosala fo toloba na nzambe eza na ebele baomona pasi na mabala ka nde nalobi na vantage te mama Mimi Selunga TV na mokie oyo papa Selunga abimaka ao reconnaître ke non soki nasalaka eza mpona mwasi na nga azala bien soki nazobima 5 eza mpona mwasi na nga na bana bazala malamu ya ebele te ya mokie wana kaka me ezomeka kosala mama Mimi Selunga moi c'est bon papa siko yo ale na fandi omoni nga boye mwafi ngebu aloya obebisa kaka po nini yo za na molimo ya kinzinzi otiki ya yo kuna oya kobebisa mama Mimi Selunga TV po mobali na simba kebe te wana te tika babiloko wana koke kobebisa bandako ya bato bongisa ndako na yo bongisa mwasi na yo bongisa mwasi na yo papa nzinzi bongisa mwasi na yo akopesa valeur mwasi na yo akopesa valeur na miso ya bato bobimi boke fete na bana okokoza na bandako ya minene ya bandenge nini yango bavoiture otambola nango me mwasi no soki azobima propre te mwasi no soki azobima kitoko te papa nzinzi valeur no eza wapi likango na yo meme atiaka bakabelo azodendela mwasi ya ndako eza soni na yo makango bakoma lelo kodendela basi ya ndako ye aza na nini nga na leki ye mpo na yo papa nzinzi ozobongisa mama te ozobeta mabe papa nzinzi bapapa nzinzi bobongisa basi na bino botika makambo ya kobomba bambongo mama komi moyibi mpo na papa nzinzi oza flambo eza mabe papa nzinzi fongola maboko soigne mwasi na yo lokumu na yo papa eza pa mwasi no na bana tango bato bazomona mwasi no kitoko bato bazomona mwana no kitoko meme kutu yo za no kitoko to lati kitoko te bato baomona kaka non aza mobali moko ya valeur aza mobali moko antuka tala mwasi na ye bato mosusu bayebaki mwasi na o te tango ozo présenter o mwasi na nga batali babi wow na mwasi kitoko eza lokumu na yo papa eza lokumu na yo mingi bazosalaki vantage mwasi alati boye me ye te moto apesaki mbongo wana ye te moto asalaki ayebi pete sika bilamba mwasi ayoki kaka etoke feti mwasi abimisi babiloko ntango mosi akende mpe kodefango ye pa komi kosalela mwasi vantage eza respecte ekosilisa yo ekosopa yo nde bato balobaki ekosopa yo ezosopa papa bongisa mwasi na yo bongisa ebela mbongo za nango bongisa mama ekopesa kaka lokumu ekozala ya yo moko okotanga ozosala bafiere wana mwasi na nga ekosala bien bato bakotongo te bato bakorespecte mpo bayebika simbaka mwasi ne kitoko balobika te ke fo pesa mwasi bamillion fo pesa mwasi soki banini mais non ya moki oza nango partage na mama partage na mwasi na yo liboso ndako na yo apres okotala makambo mosusu liboso ndako na yo mwasi na yo bana na yo apres tokotalaka bamakambo mosusu
mais eza te mwasi no azonyokwama, mwasi no azosouffrir, mwasi no aza na eloko kolata te, yo moko kaka kolataka, yo moko ozokende na bamakango kobebisa bambongo, ozosala eloko te, lobi ntango kokweya maladi makangu te, moto akoya wana papa. Mwasi ya ndako kaka moto akomona pasi, mwasi ya ndako moto akomema yo na hôpital, mwasi ya ndako moto anda kosala trajet ya kende kwenda vutuka, nazoke kotala papa na hôpital, papa banda kota hôpital, papa maladi, papa zobonga te, eza mwasi ya ndako. Yango tango oza na nzoto makasi, yeba kosala, yeba kosunga mwasi na yo, yeba kosunga mwasi na ennemi te, mwasi na za adversaire na yo te papa. To bongisa bapapa, bobongisa bapapa oyo lelo ezaki ka teme ya bapapa, bamama bokomplike to be bapapa mosusu boloba te ke basi non, tolobaka likambo ndenge ezali. Teme lelo eza ya bapapa, tokosangisa bamama te, bakoko te, batata te, non, tosangisi toaka na teme eza bapapa, paske bapapa nde moto basali likambo oyo. Papa moto akabela mama te, mama asali akomi moyibi mama akomi moyibi likolo ya papa. Bozomona mama akomi moyibi likolo ya papa, eza malamu te, eza lipamboli te, eza malamu te. Papa nzinzi, tika basi ya libanda, bongisa ndako na yo. Valeur na yo eza mwasi ya libanda te, mta kopesa yo yango. Valeur na yo eza mwasi na yo ya ndako na bana na yo. Tango bamoni bango tokos, bazokumisa mwasi ya papa intel, mwasi ya papa intel, yo pe mapeke ezomata. Eza bongo, eza bongo papa. Wana ezalaki conseil na nga Mimi Selunga TV na elaki bapapa na mokola lelo, po bapapa batika mbelinga, bapapa bokola, bapapa zoage, vraiment papa zoage. Wana eza makambo akala ya kolanda bamakangu, okende kolesa na bana makangu, epota bana na omona kati ya ndako bazolela miliki, bazolela soki nini, mwasi na azolata malamu tazanga kabelu, yo na libanda oke kopesa. Wana eza mabe. Kizolangani wana tobenga na Kikongo eza mabe. Zolangani bandeko soki boyebi Kikongo te, zolangani eza bato balingaka ya baninga, azo néglige ya ye, azo kende kotelemisa ya baninga, azo boya ya ye moko, azo kende kolinga ya baninga. Eza mabe. Kinzolangani, zolangani eza kitoko te. Wana na pesi penza bandeko nosa Latin team live bambote bisika bozali, bandeko noso bokolanda video ya Mimi Selunga TV, apesi bino balosako, nzamba lola mona bino, nzamba lola kanisela bino. Na pesi bana na ngai noso bambote, baya Nelson, baya Priscilla, baya Gracia, baya David, baya Taira, baya Gloria, baya Emmanuel, baya Daniela, baya baize bele. Mama Mimi aza mama ya bana ebele, baya Danselina lelo kaka bana. Donc bambote bele na bana na biso nyonso ya libota, bozwa bambote, bamama kulutu, bamama leki, batata basi, po mwana botamaka na de famille, papa et mama. Na pesi bino balosako bambote, ndespa bolandaka mwana na bino Mimi Selunga, boyambango penza na motema moko. Bandeko nanga nyonso na Afrique, na Potwe, na France, na Paris, na Allemagne, wapi banoko batata leki, boza tellement ebele. Na pesi bino bambote, na pesi penza bambote lisusu na bato nanga ya Facebook, famille nanga ya Facebook wana yanga ya kati, baedaka Mimi Selunga, batika kaete, babengaka Mimi Selunga la thérapeute. Donc na zapenda thérapeute na bango soki mabeze na yakala bosekisaka bango. En tout cas Mimi Selunga TV apesi bino bambote boyambango vraiment. Botala video, bo commenter, bobosana te ko partager, bobosana te ko commenter, ko like video, bobosana te ba like nde makambo, bobosana te bana membre. Na pesi batu nyonso bamboto bolanda kanga yanga bandeko vraiment. Tina na kati ya Paris, na kati ya Berlin bambote, papa Beltogo
donc bambote bele na mama Guilherme, papa Sami Selunga wana yanga ya kati mobali nanga bambote beli na pesi lisusu benvinda bambote na bike bolanda kanga Olga bambote, Rosa Promesa bambote, Blandine la source bambote, Gigisha bamboza tellement ebele, Mama Elise, papa Manesi, Mama Paulina, papa Kinosi, boza ebele ba mama yamba banani boza ebele ona tangi kombote eza nango na ndenga mabete eza nango kaka ke nange ezokoka en tout cas na pesi bino bambote mana Viviane de moi mana Viviane man évangéliste les fous de Dieu bambote bambote na bino vraiment en tout cas libota mobimba na pesi bino bambote papa Simo bambote to simba na makasi toza lelongo na pesi biso nyonso bambote video nange komi na suka nzamba lola mona bino nzamba lola kanisela bino na batana bino nzamba pambola mabota na ye nzamba mona biso penza en tout cas tokutane na video mosusu ciao.